Ingeta, la famille, Bokota. Makambo sur Makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, kolala kolamuka, naya moto, kolala kolamuka, naya somo, kolala kolamuka, na makambo, kolala kolamuka, na ba dossier, kolala kolamuka, naya mata kita bandeko nanga ka ndenge boyebi eza ya pasi, eza ya koinda, eza ya mawa mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo Soyakala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika kandenge tolobaka kandenge tobetela kabino masolo boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. La famille lelo ona Kisongi officiel toyeli bino matière, toyeli bino dossier, toyeli bino makambo sur makambo. Kande toyeb sarabino bandeko nanga soki ba affaire ezali tokoya kobetela ngo sete, soki pe ba affaire ezali te malamu to vanda na biso na coin na biso to mela tolia to tonda na biso to vanda. Mais soki bomoni biso toye seke ya koloba ezali, seke matière ezali, seke ya somo ezali, seke ya pasi pe mawa ezali na ndenge moko ya ko sakana te. La famille lelo oyo toye na affaire, toye na dossier, na kombo surtout ya papa na biso, papa Boke Chuku Wayambo. Bandeko nanga awa dossier eke zongi, awa matière eke zongi, awa penza ya somo, awa ya koindisa, awa ya ko bebisa. Kepasa deja ebele ya batu bakolinga batu na mituna, papa Bokechu asali nini, papa Bokechu eza nini, papa Bokechu pourquoi mituna deja ekozala mwa ebele. Avant to ya kokota na mozindo ekozala malamu to senga nanu na bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, soki ezambala liboso ya okota na chaîne na biso ya Kisongi officiel, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi officiel akobando tiaka ba video ya sika bokozala toujours et encore informé. Kande tobetela rabino masolo, vous informer sur notre devoir la famille. Biso tolingaka toujours koya ko informer bino e mata e kita. Tomonaka ezalaka obligation na biso toya na pete nyonso pona koya ko informer bino na ndenge moko ya bien. Bosale la biso ba partage na système moko ya kitoko. En tout cas la bandeko nanga sans plus tarder kande na yebsaka bino ezana ba makambo mosusu ba dossier pe ba situation mosusu tolingaka na biso kozwa tante. Tolingaka penza ekende mbangu ezala teke no toyaki kozwa batana bino pona koloba biloba tolingaka na biso bongo te. En tout cas sans plus tarder nazotiela bino nanu mwa makambo awa ya papa na biso Bokechu bolandango na bukebi nyonso et après nazozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Tolanda et on se retrouve juste après. Le 21, bana Kinshasa bobima. Le 21 juin, bakinois, so bobimite, na kosenge pa tata, na lelanga, mbulete bandobeta, bo disparaître, lokola tango ya Noa, 30 jours, 30 nuits ya mvula, pour vous comprendre que Kimbango aleli. Le 28 juin, diaspora congolaise, tozo mon ami ne bozo bina, bozo prier Jéricho, Bethléem, Galilée, Jérusalem, bato bozo prier, bazo bombarder Iran, bango mope bazo bombarder bango, Abraham akufa kala, David akufa kozonga te, Jérémie akufa, Samson akufa,
Vous trahissez Congo, va Congolais. Vous trahissez Congo, vous avez traite. Va Congolais, vous avez traite. Va Congolais, vous avez traite. Vous avez sorcier. Vous trahissez Congo, vous trahissez Kibago. Va Congolais, vous avez traite. N'a pas dit vous avez traite. Vous avez traite. Va Congolais, vous avez assassin. Vous avez criminel. Il faut vous souffrir. Il faut vous couper. Parce que vous trahissez l'indépendance. Les 21. Le 21 juin, Bakinois, sur Bobimite, na kosenge pas tata, na nelanga, mboulete bandobeta, pour disparaître, le la tango ya Noah, 30 jours, 30 nuits ya mvula, pour vous comprendre que Kimbango a l'élire. Le 28 juin, diaspora congolaise, tous mon ami ne vous obéira. Vous avez prié Jéricho, Bethléem, Galilée, Jérusalem. Vous avez prié, vous avez bombardé Iran. Vous avez bombardé Bango. Abraham a Koufa Kala. David a Koufa Ozongate. Jérémie a Koufa. Samson a Koufa. Vous trahissez Congo, va Congolais. Vous trahissez Congo. Vous avez traite. Va Congolais, vous avez traite. Va Congolais, vous avez traite. Vous avez sorcier, vous trahissez Congo, vous trahissez Kibago, vous Congolais, vous avez traite, n'a pas dit vous avez traite, vous avez traite, vous Congolais, vous avez assassin, vous avez criminel, il faut vous souffrir, il faut vous couper, parce que vous trahissez l'indépendance. Voilà, wana penza ezalaki message ya papa na biso Bokechu. Na bandi ebele ya batu, touti koyoka ngo penza na bokebi nyonso ebele ya batu, touti kolandango. Papa Bokechu aza ya kosilika na niveau moko ya somo. Alobi ba Congolais nyonso le 20 oyo, le 20 juin, Congolais nyonso de partout ala mukababi malibanda. Pona nini? Parce que biso nyonso toyebi ke ya aza wa diaspora azobundisaka Félix Antoine Tshisekedi. Pona ye il faut kaka ye matayi kita Félix Antoine Tshisekedi alongwa na pouvoir. Ebele ya bato bakoya kotuna siko ntango olongwa na pouvoir ye na makanisi na ye ya papa Bokechuku alingi batia nani jusqu'à présent tomonaka te mutu nani ye na kote na ye azosoutenaka, mais tomonaka ye kaka azalaka kaka son excellence Félix Antoine Tshisekedi alongwa kaka na pouvoir, afingaka ye matin midi soir, et surtout makambo eyaki kobeba eza na ba série oyo akendeki kosomba biloko na shop, na kosomba biloko pona bana na ye, na kozonga tango babandeki kozonga nzoka ezalaki na bato moko babandeki kofile ye. Bato wana bazofilaka ye ale, après baye kozwa ye, babetaki ye kutu te, bayaki kokwesa ye kaka na se balongoli ye bilamba bakomi kofilme ye. Ezalaki ka pembeni na ndako na ye depuis jour wana epesa ye kanda, donc mafuta penza emata na motema. Emata penza na motema ya papa na biso Bokechu. Donc ti lelo oyo ye penza mission na ye ezalaka keno Félix Antoine Tshisekedi de son côté alongwa na ye pouvoir, soit moto mosusu aya ko remplacer ye na makasi nyonso. Azo soutenaka na ye son excellence Félix Antoine Tshisekedi te. Eza mwa bongo yango azo sensibiliser ba Congolais ebele bazala le 20 wana basala ba marche na bango pona koyebisa Félix Antoine Tshisekedi ke non longwa na pouvoir mutu mosusu aya kokota. La famille tomeka nanu kosolola kande na yebisaka bino toujours et encore tosalaka ba analyse ya mayele. Ngana lingaka kosala ba analyse te ke non parce que mutu kingande aza boye yango na osala te. Ngana lingaka toujours et encore ba analyse nanga kosala analyse o na yebi ke ta na osala boye ekosunga bisika nyonso kokoma ekosunga batu kingandi ezalaka bongo. C'est vrai, toza biso nyonso na posa Congo na biso ekende bien, mais biso nyonso toyebi ke na Congo na biso na ndenge tozali, na ndenge makambo ezokendele, la famille toloba eza babilo mosusu tokoki kobomba te. Na ndenge toza na Congo na biso, ndenge toza boye
président nyonso bavanda na pouvoir biso peuple tozalaka kaka président oyo aza bien te, président oyo aza congolais te, président oyo aza rwandais te, kutu tozokanisa président na biso ya kala biso congolais tozalaka kaka bongo parce que soki tozongi ata kaka na makambo ntango tozalaki na Joseph Kabila Kabange congolais ebele, je m'excuse babandaki kobundisa Joseph, balingaki Joseph avanda na pouvoir te, ezalaki kaka mataki ta chaque jour na Joseph Kabila Kabange alongwa na pouvoir oye mataki. Lelo oyo Joseph Kabila Kabange azalaka lisusu na pouvoir te, toye komona pe congolais mosusu bakomi ko réclamer Joseph Kabila Kabange azonga. Oh son excellence Antoine Félix Antoine Tshisekedi aosala msala na ye bien te. Lelo oyo soki manda pe ya Félix Antoine Tshisekedi esili, tokomona lisusu congolais mosusu bakoya koloba keno biso toza na posa kaka Félix azonga. Pourquoi? Parce que président ya sika oyo azosala msala te, ekozala toujours ka bongo. Yango bayebisaka biso toujours ke mutu ya mokili azalaka toujours satisfait te. Ata soki osaleli ye nini, otongisi ye ndako pesi ye na mituka makambo nyonso, le jour kaka mungu ekozanga na ndako wana ye moko ifo asomba akoya koloba combien boza mutu mabe osungaka ye te. Me abosani ke na ndako oyo aza nango, na ndako oyo azovanda, yo mutu opesa otongisela ye, yo mutu opesa ye opportunité wana avanda na ndako wana, me akobosana na ye wana ezalaka vraiment comportement ya biso bato ya mwindu. Donc nyonso o basalelaka biso, nyonso o bapesaka biso, c'est comme si na kote na biso tosepelaka na biso te pe tolingaka na biso te. Eza mwa bongo. En tout cas nga nazoloba chaque jour, nalobaka yango na continue pe koloba ngo la famille, na olemba te po na koloba. Tozela manda ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi esila. Tango manda na ye kosila, c'est alors que de notre côté, tango tokozala na ba élection mosusu topona kasi président mutu na mutu kopona président oyo amoni ke non oyo nde na ko voter, oyo soki azwi pouvoir makambo nyonso ekotambola bien o voter. Soki omoni ke président oyo ata soki na voter ye makambo kokende bien te, oko voter te. Eloko ezobomaka pe biso congolais ezalaka nde sentiment. Biso congolais toza bato ya sentiment makasi. Toza bato ya sentiment, au-delà kozala bato ya sentiment, toza pe bato ya ekolo. Na ba ekolo yango ezobomaka biso. Na makambo ya kotala keno makambo ya président eza toujours malamu. Totalaka na ba angle nyonso. Ata soki yo oza muto ya ekolo kingandi, muto ya ekolo na bino apostile, me talela landela. Est-ce que akosala musala na ndenge ya bien? To aosala musala na ndenge ya bien te. Parce que toboyi lelo tolobi to banda lisusu kolela. To banda lisusu koloba, si je le savais, ekozala toujours et encore pasi pe mawa. En tout cas, yango ka message la famille na lingaki na partager na bino. Suka na biso yango oyo, bye bye et à la prochaine.